oya prophète. Oui, nabimaki na plusieurs reprises, Tobando bimane sans capote à plusieurs reprises. So nazo loba na oboy, c'est que na komi na suka, na boyi na ngai na lingi na ngai tsusu te yango moni na lobi na yo. Olimbisa ngai, nasalaki yango nazalaki na envoûtement, nandosala yango na envoûtement, nayeba te. Olimbisa ngai, nandosala yango mpo ayebisaki ngai so avant protéger ngai, mpo aprotéger ngai na misala na ngai mabe, il faut accoucher na ngai. Yango nandimi akokouche na ye mpo aprotéger ngai na misala na ngai oyo to ya mabe. Afin de passer la base, on a bâché à pousser là, c'est la tout le temps. Vous voyez, moi, c'est un modèle en dengue, mais c'est vraiment une essence. Par contre, on a quelque chose de peut soutenir l'écriture, ils ont dit matin, et puis on peut dire là-bas, moi, si à bateau. Et vous voulez que mon modèle a pas ça qui d'autre, pas la famille, à honorer, vous motivez peut-être la banne. Vous voulez qu'il y ait un ressources, mais même devant Dieu, Dieu n'acceptera pas ça. C'est vraiment une honte de connaître. Ma délivrance, mingi. Dans nos bimane à plusieurs reprises, Olimbi Sangai. Prophète on a Israël Konde, dans l'église na Pierre Fit. Yohana. Ando malanga balebele ando na ndako na ndako to vandaka na mbeto to lalaka. Ando bimalanga balebele. Yango monika na kokite na bina yebisa yo, na yebisa o vérité pour limbisa ngai. Ezaki ngati mnando salango. Ezaki ngati limbisa pardon. Ezali kamo ezo m'appelle souté. On salango appelle souté. Mais ngai na kopesa conseil na mobali na ye, a accepter le souté, a répudier. Donc aboya ye akende kaka akomane mwasi ya prophète kuna bakenda kosala makambo na bango akoki kondima suku sesuye ndenge wana te eza malamu te même liloba na nzambe prophète Moïse aboyaki biloko wana donc akoki koaccepte lisusu te lokola ndimi Christ l'a dit ozoma babaki sauf pour adultère mpona biloko nyonso mobali akolimbisa mwasi mais sauf pour infidélité sauf pour adultère. Pas de pardon à ce sujet. On ne peut pas pardonner. Jésus-Christ lui-même l'a prononcé de sa bouche. Donc il faut éviter. Atikaya Kenena. Ngai Gaël na tiki le message ngam na so ebisa yango limbisa nga de tout le fond du cœur limbisa ngai Gaël. Oh il faut la marche wa kilo ya kokende kubimisa bilamba. Pour la likambo délivrance. C'est quelle délivrance ça? Pourquoi ça dit sur verset? Si vous me soutenez rien à travers la parole de Dieu, il faut rejeter ça. Il faut que tout ce que vous faites soit soutenu par la parole de Dieu. Dans nos bimane à plusieurs reprises, Olimbi Sangai. Prophète on a Israël Konde, dans l'église na Pierre Fit. Yohana. Ando malanga balebele ando na ndako na ndako to vandaka na mbeto to lalaka. Ando bimalanga balebele. Yango monika na kokite na bina yebisa yo, na yebisa o vérité pour limbisa ngai. Ezaki ngati mnando salango. Ezaki ngati limbisa ngai pardon. Ezali kamo ezo m'appelle souté. On salango appelle souté. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc basa apôtre ya rukuta. Basala ngamba lukuta po bazina bango ezaka ya kutungisa ya kusengaka te kobima na basi ya bato ezelo kwa kukondamner sérieusement. Ngai Gaël na tiki le message ngam na so ebisa yango limbisa nga de tout le fond du cœur limbisa ngai Gaël. Vous voyez, c'est vraiment une honte, l'eau pas salité, il y a beau soto, ou un serviteur de la salaté. Il faut chasser de tels serviteurs de l'église. Il faut quoi là-bas? Il faut les chasser. Hein? Il faut les chasser. Mais on prend la bonité. On c'est pas une bonne vie. Il faut chasser un serviteur de Dieu en Nengewana. Parce il n'a pas d'opinion. Il va déchoir. Ministère de notre papa, il va lui conformité. Il n'a pas mobile. Il y a moi si wana. Et puis, au bandalelo, aux alissous sur ma droite, côté le banazambete, pour salisson. Voilà, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne,
La voix céleste nzela lola esika bonzambe ekitaka na loye mona malo pe na misala bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na nto ya koloba ke nzamba boto kwaye lisusu wapi na manso azosala biso elongo na pasteur Feza Misi à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich na filo mukwa ya motema bivense de homo depuis Londres pe na mama Gisèle Luke le motema mama Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston mama mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga nzamba lola mona bino bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé dans les Seigneur toujours na cadre ya ko informer bino bien aimé na wuto zonganda ko na moni ba appel ba message ebele bien aimé dans les Seigneur concernant dossier il y a prophète Israël Condé Charles Defait, bien aimé dans les Seigneur, un pasteur que j'aime beaucoup, à qui j'ai beaucoup de respect, pasteur Israël Condé, tu es banni très bien, na yamba epe na ba émission nanga, tant na moni bando ba bengi moni ba message, ba misu ba ke ba intervenir na dossier ngo, mais na meyo ko benga pasteur Israël Condé na zuye te na komelie maintenant peut à répondre na été parce que il faut que yoka oyo ki leto yimo ko faut yoka pe de l'autre côté bien aimé dans les Seigneurs. Ah wa na ko confirmer te que makamo eza ya solo, mais toujours na cadre ko informer bino to sala émission dit que papa yoki akoko bien to mekempe ko est-ce que li kamongo eza boni bien aimé dans les Seigneurs. Il y a pasteur Israël Condé, le prophète Charles Defait. Charles Defait, le prophète Israël Condé bien aimé, tu y es bien, modèle papa bandana ki bonzambe depuis kala jeune prophète morabimi azo sakola masakoli aya pena mupepene ya sika bien aimé dans les Seigneurs c'est confirmé pe makas nakin Israël kona sala pe musala munene koleka koyoka ba makama bozo lekela biso bien aimé. Ah non, en tout cas ezo lekela biso makasi mutezo betanga est-ce que makambo ne toyoki eza ya solo to eza ya lokuta eza ke bakoseli mosai na nzambe makam ukoma bien aimé soki ke eza na famille ya ndeko mwasi oyo bazolanda biso bakobenga biso mobali na ye pona to meke mpe kozwa confirmation il y a dossier parce que moi jusqu'à présent na zone limité que pasteur le prophète Israël Condé akoki ko sala makamwa bona ndenge to yebeli bien aimé dans les Seigneurs mokilezo kende wapi toyo qui peut-être ba ko se lié ba problème ba lingi ke ba kitisa ministère ne ou comment bien aimé yande na ngana yoka na vérifier pas Israël Condé mais na juyete na à peine mais na komelie je crois mais ka répondre nga bien aimé dans les Seigneurs dossier ngoza dossier bien aimé nga na zone mangote mais tolanda na bino bien aimé lisolo ya femme mariée en tout cas tolanda non zela boyo na ebisa makambo yo ezoleka oya prophète. Oui, nabimaki na plusieurs reprises to bimane sans capote à plusieurs reprises so nazolo bana oboy c'est que na komi na suka na boyi na ngai na lingi na ngai tsusu te yango moni na lobi na yo o olimbisa ngai nasalaki yango nazalaki na envoûtement na ndosala yango na envoûtement na leba te olimbisa ngai na ndosala yango mpo ayebisaki ngai so ava protéger ngai po aprotéger ngai na misala na ngai mabe il faut accoucher na ngai yango na ndimi akokouche na ye po aprotéger ngai na misala na ngai oyo to ya mabe yo forcé ngai te na lobi eloko oblige ngai mpe lomonte ngam na lobi na yo ke nanobima na ya plusieurs reprises olimbisa ngai prophète wana Israël Condé aza na église nde na Pierrefitte ye wana anobima na ngai mbalebele anoya na ndako nanobima na ndako oyo tovandaka na mbeto tolalaka anobima na ngai mbalebele yango omoni kedako nakoki te nayebisa yo vérité mpo olimbisa ngai ezalaki ngai te na ndosala yango ezalaki ngai te limbisa ngai pardon ezali likambo ezonga mpe lisu te osala yango mpe lisu te limbisa ngai motema moko nazalaki ngai te tana ndosala bongo nazalaki ngai te olimbisa ngai ngai Gaël natikeli yo message ongambi nazoyebisa yango limbisa ngai de tout le fond du cœur limbisa ngai Gaël. Ouais, Jimmy, c'est moi encore Gaël. Je voulais te rajouter dans tout ce que je t'avais dit par rapport à ma relation d'initiation avec Condé dans le monde invisible. En fait,
il s'est pas arrêté là. Il a continué même, il m'a même demandé de coucher avec ma fille en monde de ténèbres. Donc c'est pour ça que il a commencé à sortir avec ma fille. Dans la nuit, il sort avec elle. Tout ça pour t'atteindre en fait, parce qu'il arrivait plus à te voir là où il t'avait mis. Et il y a des choses que et cela, je t'avais caché, je voulais pas te le dire. Donc maintenant, je te le dis parce que je veux plus faire partie de leur camp. Je veux plus faire partie de leur camp. Et en plus, je t'avais pas dit que je suis sortie avec Percy pendant la nuit, dans le monde invisible. J'étais, il était marié. Non. Ndimi ezali sungai. Nangana rajouter na makambo na lobelaki yo par rapport à Konde. Nalingi nanga suko faire partie na makambo na bango te. Ya eza makambo suka na zolobela yo. Eza makambo suka vraiment ezukuta na forme te mananga o na zobisa yo. Eza dernière vérité o na yebisa yo. Na suna vérité muso ko bakisa te na makambo tu elekaki pe o ezoleka. Konde nakoma bimane eza l'église oyo memanki ngai teke lukaba loboko nzambe nzo ande eza nango makambo lukuta. Konde tokenda kuna akoma ko bimalanga na butu esuki wana te akoma même asengenga même na pesa ba mai na yo nga na boyaki tango na yeko boya alors na ndenga molili ayeko bimela ngai po ayebisa ngai ke na pesa ye mwana akoma bimana mwana. Donc ça fait de cela déjà 1 mois et demi que bimana mwana na mwana nga mwasi na butu Shalina mana Shalina na butu yango monike na ebisi po na lingi nanga susu ko faire partie na monde na bango te na lingi nanga susu te yango na sengi olimbisa ngai soki na zanga ke koyebisa yo olimbisa ngai yango ne c'est la vérité na suna vita ko bakisa susu te yango na ntu na ebisi yo olimbisa ngai po bango nde ba nduire ngaki na erreur. Moi Jimmy, c'est moi encore Gaël. Jimmy, nayebisa o makambo oyo ezoleka oya prophète. Oui, nabimaki na plusieurs reprises, tobando bimana sans capote à plusieurs reprises. So nazoloba na oboye c'est que nakomi na suka na boyi na ngai na lingi na ngai lisusu te yango moni nalobi na yo olimbisa ngai nasalaki yango nazalaki na envoûtement nandosala yango na envoûtement nayeba te olimbisa ngai nandosala yango mpo ayebisaki ngai so ava protéger ngai mpo aprotéger ngai na misala na ngai mabe il faut accoucher na ngai yango nandimi akokouche na ye mpo aprotéger ngai na misala na ngai oyo to ya mabe yo force ngai te nalobi eloko oblige ngai mpe eloko mote ngam nalobi na yo ke nanobima na ya plusieurs reprises olimbisa ngai prophète wana Israël Konde aza na église nde na Pierrefitte ye wana anobima na nga mbalebele adoya na ndako anobima na ndako oyo tovandaka na mbeto tolalaka anobima na nga mbalebele yango omonika nakoki te nayebisa yo vérité mpo olimbisa ngai ezalaki ngai te nandosala yango ezalaki ngai te limbisa nga pardon eza likambo yango ezonga mpe lisu te osala yango mpe lisu te limbisa nga na motema moko nazalaki ngai te ta nandosala bongo nazalaki ngai te olimbisa ngai ngai Gaël natikeli yo message ongambi nazoyebisa yango limbisa nga de tout le fond du cœur limbisa ngai Gaël. Ndimi ezali sungai nangana rajouter na makambo na lobelaki yo par rapport à Konde. Nalingi nanga suko faire partie na makambo na bango te ya eza makambo suka na zolobela yo eza makambo suka vraiment ezukuta na forme te mananga o na zobisa yo eza dernière vérité o na yebisa yo na suna vérité muso ko bakisa te na makambo tu elekaki pe o ezoleka. Konde nakoma bimane eza l'église oyo memanki ngai teke lukaba loboko nzambe nzo ande eza nango makambo lukuta. Konde tokenda kuna akoma ko bimalanga na butu esuki wana te akoma même asengenga même na pesa ba mai na yo nga na boyaki tango na yeko boya alors na ndenga molili ayeko bimela ngai po ayebisa ngai ke
n'a pas ça y moi à comme obama moi donc ça fait de cela déjà 1 mois et demi que bimana moi na moi na moi si na bon to me ko benga jujika américain peut pour intervenir concernant dossier ngo ezanini au juste par rapport ya chaos qui vraiment ezali vraiment ya solo que Israël Condé abimi a couché na femme mariée kuna na poto. Est-ce que eza faute ya pasteur ceux qui eza yango eza faute ya pasteur faute ya moi si abo esengé que moi c'est libala ou comment envoûtement ou comment tozana jujika kabea allo jujika ouais allo Alvi. OK bonne santé santé eza malamu te santé eza malamu te OK nayebi ko zobela nzamba sunga na bande pe ke bazolanda biso JJK vraiment que botuna ki emi JJK vraiment zobela et que ça va bien que to na cha contact non ba kota ba benga yo moko JJK concernant un dossier ya Israël Condé JJK réaction na omonine na lisolo to yo kike moi na moi so azolela azolo bakeno ba kusha na Israël Condé au nom de délivrance pour na ki a délivrer ye bilo moko ya bongo en plus bana ko coucher bazo se préserver te quoi donc réaction na ko zandeni na koyoka makamwa boye bimi sur moi si ya dibat sur un pasteur bon na mukuse na ko tanga kaka makomi kaka c'est vrai que ce sont des choses qui se répètent mingi na milieu ya pasteur tous batté des alignés. Mais na kotanga kaka ba verset rapidement na 2 Corinthiens 4 par exemple verset 2 au comment Paul kuna lobi nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc, le comportement, il y a combattre, mais ça m'a monté. Un serviteur devait faire rejeter en gros des choses honteuses qui se font en secret. Même plus, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et ça dit, madame, n'a pas s'enverser mon sous italien et concerner ce que serviteur de Dieu. Comment on a qu'ils allaient monter la serviteur de Dieu. Yoka par exemple dans 2 Corinthiens 11 apôtre Paul a dit malamu très bien awa. Dans verset 13 on a dit ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc ça apôtre ya rukuta. Basala ngamba lukuta o bazina bango ezaka ya kutungisa ya kusengaka sengaka te kobima na basi ya bato ezelo kwa kukondamner sérieusement pona mama wana za s'excuser na vidéo ezali soni makasi natanga écriture moko rapidement wana proverbe awa libisa vraiment na proverbe uluka nazana proverbe, proverbe 11 nanou, balobi na verset 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Surtout que dans proverbe 12, na verset 4, balobi, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte, c'est une femme qui fait honte à son mari. Moi si mabe, moi si joba, moi si insensé, on dit ma biloko wana. Mais elle, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Mobali minu les a kosoa, les a posé la carie à cause la moi si a joba ndi wana za ko sale soni, aza ko s'excuser. Mon excuse à maman wana, et va le kola oya Ève. Dans Genèse 3, yoka réponse à Ève, tant vous avez tina qui après pour yamboma. Nazali dans Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Pour comprendre que pourquoi Nzambe Zali, pourquoi Yakanda? Attends, pourquoi tu fais cela? Parce qu'il y a une réponse à Ève. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous voyez, Bozoba, donc, oui, pas qui vérité.
siko bakosi okeko bana mobali ya bato. Vous voyez, c'est vraiment une honte, et pas de salité, il y a beau soto, ou un serviteur il a au salaté. Il faut chasser de tels serviteurs de l'église. Il faut quoi là-bas? Il faut les chasser, hein? Il faut les chasser, mais on va la kabouité. On sait ce n'est pas une bonne vie. Il faut chasser un serviteur de Diandenguana. Sanganilaye, il n'a pas l'opinion, va déchoirier, ministère de votre papa et l'eau au sahi, et va y conformité. Et le couteau de la part mobile, il y a moi si wana. Et puis, au bandalelo, aux alisous sur ma droite, côté le banazambete, au salisson. Voilà, on va a Kolobela, dans mon coup servi. Ce que tu m'as peut-être bon, naïbité par rapport à moi, si à bon, et c'est ce qu'on est qu'il y a une femme mariée, babo y en a mobile naïeto, net qui a reconnaître ma belle, ce qui y a solo vraiment que net aux autres que non, abima qui n'a prophète Israël Konde, qui a reconnaître n'enge, to qui n'a pas audio azolé la bongo, mobile n'a quoi. Ce qui a reconnaître, non, ce qui a reconnaître, on va tout mériter. Et il dépend maintenant de mobile. C'est son mari qui a examiné. Mais il a coupé sa conseil à mobile. A accepté le sous-souté, a répudié. Donc, aboyaye, kendekat. Akomane moi si a prophète kuna kenda usama makambo na bango. Akoki kondime suku sesuye ndenge wana te. Eza malamu te. Même liloba na Nzambe prophète Moïse aboya kibiloko wana. Donc akoki ko accepter le sous-souté. Lokola ndimi, Christ l'a dit. Qui sauf pour adultère, sauf pour adultère. Pour la biloko nyonso mobile encore limbisa moi. Mais sauf pour infidélité, sauf pour adultère. Pas de pardon à ce sujet. On ne peut pas pardonner. Jésus-Christ lui-même l'a prononcé de sa bouche. Donc il faut éviter. Atikaya Kemenai. Psycho, Babylon a bon au Jijika, Ezelanine au juste que aux femmes mariées, Babala au déjà, au commatin à niveau que Obimana pasteur, au Peke et Yebani Azali, ont marié que a délivré yo. Au lieu en moi, si on a zo, qui est a délivrance, et si il y a un des pasteurs à ce qui est Babima Bimana pour qu'il a délivré. Et ça, n'a pas rappelé, Jijika. Mais, la délivrance, il y a un modèle, c'est quoi la délivrance? Donc c'est tout un sujet où vraiment il faut que écoute en attend le bango. La délivrance est belle au yoka qui sala makawana. C'est des aventures, des conformes l'écriture. Pour la plupart de la délivrance, quand vous le regardez de plus près, vous verrez qu'il n'y a pas Dieu. C'est de la comédie où ça conseille, mais ça va spectacle au inutile. Comment une femme a rejoint à aucun de Koubini Sabilamba pour la likambo délivrance? C'est quelle délivrance? Ça dit sur verset. Si vous ne soutenez rien à travers la parole de Dieu, il faut rejeter ça. Il faut que tout ce que vous faites soit soutenu par la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, il faut la soutenir, il faut lire ça, il faut il faut que les gens lisent ça. Ce qui n'est pas normal chez nous, surtout chez beaucoup de familles, ils ne lisent pas les Saintes Écritures. C'est pourquoi se laisse tromper apprenez à lire, lisez. Quand vous lisez, vous méditez la parole de Dieu. L'évangile est vraiment source de l'apôtre Paul. Vous voyez, c'est comme ça que ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup ne lisent pas, beaucoup ne méditent pas. Quelqu'un qui vient comme ça, qui te raconte des histoires, avec sa philosophie, vous acceptez philosophie, alors qu'il ne montre aucun verset de la Bible. Mais c'est du n'importe quoi, l'église Nicolas. C'est n'importe quoi, on comprend pourquoi Jésus-Christ a un kanda makasi Nicolas. Ce qui se passe, c'est de la honte. Il faut des colloques, il faut des séminaires, il faut des conférences pour que Batouba mette à comprendre que non, l'église, c'est Kemusika. C'est Santa qui règne ici. Ceux qui te feront l'insulter, nous allons nous perdre. Dis sur la bâtiment. C'est pourquoi Christ a bien dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est difficile de répondre à cette question. Afin de passer la base de la base, tout le temps. Vous voyez, moi, c'est un modèle en Benguana, mais c'est vraiment une essence. Par contre, on a quelque chose qui ne peut pas soutenir l'écriture, ils ont dit matin, et puis on peut dire là-bas, moi, c'est à bateau. Et vous voulez que mon modèle a pas ça qui d'autre, pas à famille, à honorer, vous votez peut-être la banne. Vous voulez qu'il y ait un ressources, mais même devant Dieu, Dieu n'acceptera pas ça. C'est vraiment une honte de connaître. La délivrance, il ne faut pas y croire. Il faut sonder les Écritures pour comprendre.
En tout cas, merci beaucoup, Gigi Kakabea. Je crois même que tu es au courant de la semaine. Merci de l'intervention. Ok, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Là, beaucoup Hollanda, Niya Gigi Kakabea. Dossier Oya Israël Condé, prophète, je crois bien que tu as la peine, tu m'es un peu causoa. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, Makambo, na habité quoi, on a zone mangote que pasteur Israël Condé a sali Makambo aboye. Bon, na habité, qu'est-ce qui ne va pas que en dehors de ya maman, il paraît que abîme pena moine. Est-ce que ça Israël Condé to Toyebe, to Israël Condé Moussous bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, beaucoup Kolanda. Je crois bien que prochainement Tozana Gigi Kakabea, to Mirasu Kosala émission mon qu'on a plateau et l'ongona pasteur Israël Condé Toyo Kapenan. Côté à Israël Condé et Zanine bien aimé dans le Seigneur. Merci. Nabino Nyons Toubolanda Biso qu'on se trouve à la prochaine. Bye. Il faut chasser de tels serviteurs d'église. Il faut quoi là-bas? Il faut les chasser. Hein? Il faut les chasser. Mais on va dans la bonité. On ce n'est pas une bonne vie. Il faut chasser un serviteur de Dieu Nengewana. Parce qu'il n'a pas d'opinion. Il va déchoir ministère de notre papa et l'autre sachi. Ils allaient conformité. Il n'y a pas mobile. Il y a moi si wana. Et puis, au bandalelo, aux alliés sous la droite, côté le banazambe, au saliso. Voilà, on va qui kolobela dans mon coup servi. Ce que tu m'as peut-être bon naïbité par rapport à moi si à bon et c'est ce qu'on est qu'il y a une femme mariée babo ya na mobali na yeto net qui à reconnaître ma be ce qui y a solo vraiment que net ozola que non abima qui na prophète Israël Condé qui à reconnaître nenge to qui na ba audio azole la bongo mobali na ko ce qui à reconnaître non ce qui à reconnaître on va tout mériter. Et il dépend maintenant de mobali nae. C'est son mari qui a examiné. Mais il a coupé sa conseil na mobali nae, a accepté le chouchouté, a répudié. Donc aboya kendekat. A commandé moi si un prophète qu'on a kenda usanga makambo na bango. A koki kondime suku s'essuyer ndenge wana te. Eza malamu te. Même les loba na Nzambe prophète Moïse aboya kibiloko wana. Donc a koki ko accepter le chouchouté. Lokola ndimi, Christ l'a dit. Qui sauf pour adultère, sauf pour adultère. On a dit qu'on a son mobile en colline samoise, mais sauf pour infidélité, sauf pour adultère. Pas de pardon à ce sujet. On ne peut pas pardonner. Jésus-Christ lui-même l'a prononcé de sa bouche. Donc il faut éviter. Atikaya Kemenai. À cause de la vie. Babylon a bon au Jijika ezela anine au juste que aux femmes mariées babala au déjà au commatina niveau que obimana pasteur au peke et yebani que azali on marié que a délivré yo au lieu en moi si on a ba que singa que a délivrance et si y a un des pasteurs à singa que babima bima na pour na que azala délivré ça la me rappelle Jijika mais ndeko danga le film la délivrance ya modèle wana c'est quoi la délivrance? Donc c'est tout un sujet où vraiment il faut que tout en a tout le bango. La délivrance est belle au yoka qui sala makawana. C'est des aventures, des conformes à l'écriture. Pour la plupart de la délivrance, quand vous le regardez de plus près, vous verrez qu'il n'y a pas Dieu. C'est de la comédie ou ça qu'on sait, mais c'est un spectacle inutile. Comment une femme a rejoint Kilo à aucun de Koubini Sabilamba pour la likambo délivrance? C'est quelle délivrance? Ça dit sur verset. Si vous ne soutenez rien à travers la parole de Dieu, il faut rejeter ça. Il faut que tout ce que vous faites soit soutenu par la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, il faut la soutenir, il faut lire ça, il faut il faut que les gens lisent ça. Ce qui n'est pas normal chez nous, surtout chez beaucoup de familles, ils ne lisent pas les Saintes Écritures. C'est pourquoi se laisse tromper, apprenez à lire, lisez. Quand vous lisez, vous méditez la parole de Dieu. L'évangile est vraiment source de l'apôtre Paul. Vous voyez, c'est comme ça que ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup ne lisent pas, beaucoup ne méditent pas. Quelqu'un qui vient comme ça, qui te raconte des histoires, avec sa philosophie, vous acceptez philosophie, alors qu'il ne montre aucun verset de la Bible. Mais c'est du n'importe quoi, l'église Nicolas. C'est n'importe quoi, on comprend pourquoi Jésus-Christ a dit Makanda Makasi Nicolas. Ce qui se passe, c'est de la honte.
Il faut des colloques, il faut des séminaires, il faut des conférences pour que Batouba mette à vendre que non, l'église ici, c'est Santa qui règne ici. Sauf qui te feront l'insulter, nous allons nous perdre, dit sur la bâtiment. C'est pourquoi Christ a bien dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ah, c'est difficile de répondre à cette question. Avec les passés, la base de la bâche, la base de la tout le temps. Vous voyez, moi, c'est un modèle en Dengwana, mais c'est vraiment une essence. D'accord, son Dengwana, quelque chose qui ne peut soutenir l'écriture, ils ont du matin, et puis on peut dire là-bas, moi, si à Batou. Et vous voulez que mon modèle là-bas, c'est ça qui dote, et pas la famille, à honorer, vous motivez peut-être là-bas. Vous voulez qu'il y ait des ressources, mais même devant Dieu, Dieu n'acceptera pas ça. C'est vraiment une honte de connaître. La délivrance, il ne faut pas y croire. Il faut sonder les écritures pour comprendre. En tout cas, merci beaucoup, Gigi Kakabea. Je crois que tu es au courant de la semaine. Merci pour l'intervention. Ok, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Là, beaucoup Hollanda, Niya Gigi Kakabea. Dossier Oya Israël Condé, prophète, je crois bien que tu as la peine, tu m'es un peu causois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, Makambo, on a habité quoi, on a zone mangote, que pasteur Israël Condé a sali Makambo Boye. Bon, on a habité, qu'est-ce qui ne va pas? Que, en dehors de ya maman, il paraît que Abim Penamoine. Est-ce que ça Israël Condé, to Yebe, to Israël Condé Moussous bien aimé dans les Seigneurs. Donc voilà, Kolanda. Je crois bien que prochainement, tu as Gigi Kakabea, tu as la émission mon a plateau. Et l'ongona pasteur Israël Condé, Toyo Kapenan. Côté à Israël Condé et Zanin, bien aimé dans les Seigneurs. Merci. Nabino Nyons Toubolanda, qu'on se trouve à la prochaine. Bye.